nalingaki na répondre moke ndeko moko fingaki ngai na Facebook wana. Ndeko wana abengi nga demo. Ndeko wana lobimaka mwa mingi oyo penza ke ya malamu te. Kombo na ye na Facebook na ye kombo acha Bantimba Lubeni Luveta. Salaka pe mwa ba video ebele. Yango nalobaki nazwa mwa temps oyo na répondre na ndeko wana oyo fingaki ngai a utiliser ba momo ya makasi alobi naza demo. Naza moto oyo azali ko bundisa musala ya Papa Simon Kimbangu. Alobi mwa makambo ebele. Pona nini alobi yango parce que ezalaki na question na nani moko na komaki na Facebook wana. Nalobai ke na makambo ezoleka na ngola. Tozwi mwa ba détail ebele oyo tolingi tolakisa bino nini oyo eza kosalama na lingomba ya Papa Simon Kimbangu po epesa bandeko ebele mayele parce que makambo tozomona kaka ezouta par-ci par-là bato bayebi pena ba vérité ya ba makambo te tolingai topesa mwa ba éclaircissement oyo tokopesa bino na mikolo ezokoya to finaliser ba enquête na biso comme ça topesa bino bato boza musika boyeba nini oyo ezosalama mais ndeko wana ndeko oyo azuita na ye afingi ngai alobi aza kimbangiste. Tango déjà naza kolanda ye soko tali kaka même kana kotala ye boyo ko comprendre que fort ye moko talobaki yanga alobi soko za kimbangiste so muta tali yo kaka akomona vraiment ko za kimbangiste. Donc mona nenga ngana landela ki na tali na salaki conclusion alobi bon nakoloba te kaza kimbangiste te mais forme na ya kimbangiste eza ndenge oyo ngai na yo toyebeli te. Malgré que na enkamba aza kimbangiste ya 3 égale à 1 yango nalingi na répondre ndeko na ngai Bantimba Luveta Lubeni kombo na yendenga achaki na Facebook wana na ye ko trouver que eza faute na yo te makambo zoloba oyebi yango te makambo pe ya Papa Simon Kimbangu peut-être oyo yebi po mingi ozo utiliser ba terme moko mfumu Kimbangu bon na yeko comprendre que oza vraiment kimbangiste boité donc bandeko bino bomona ka ye lokola kimbangiste aza kimbangiste vraiment te azali église na ezali mpevalongo asambela na mpevalongo peut-être bino komona ye azolobela mingi makambo ya Papa Simon Kimbangu kiangani makambo belebele aza moto ya mpevalongo na wala kisabino ba preuve pamba te ngana bimaka pamba te soko moni Jomak aye donc yeba ke makambo koloba wana ko prouver yango asalaki message moko na wala kisabino message na wala kisabino video wana pona ko confirmer kazali moto ya mpevalongo esika nini chef spirituel na ye malgré alobi pe que chef spirituel na ye ezali Papa Simon Kimbangu kiangani mais malgré azo ko attaquer pe Papa Simon Kimbangu kiangani mais na monaki na ndenge na scanaki ne na lobi na balaki ba satellite nanga pa na ye na scanner pe na mobimba na comprendre kazali moto ya mpevalongo so bo mona kaka biso ba Kimbangu c'est do bomba pe na ba mandefu te bo tala donc azali je crois azali ngunza ngomona ni ba ngunza wana na video wana bomona place nini bazoko kotsa ye molimo donc bazoko chef spirituel na ye azoko kotsa ye molimo ezalaki je crois na 2015 ce qui n'a se trompé te nane akendaki pe na nkamba je crois na 2015 bien na même année wana kaka kendaki na nkamba zuba ma nkamba je crois zuba ma nkamba na pe asalisa nango bato en tout cas na ebité mais asalaki message moko message wana place azali ko dénoncer ba makambo ya mabe parce que ya critiquer ngai ke naza mutu na pelisa moto nazo pelisa moto mais message oyo ndeko na ngai Bantimba Lubeni o pesaki na koyebisa yo ke na sepelaki la plupart ya message wana na sepelaki nango eza na ba place ebele pe na sepelaki nango te mais peut-être 80% ya message wana ozana raison oza ko dénoncer ba makambo oyo ozomona ke zo salama mabe na kati église kimbangiste ozomona omoni souci na yo ndenge bato pe mpevalongo oyo basambelaka Papa Simon Kimbangu oyo bayebi ke Papa Simon Kimbangu ayaki pona kobikisa biso baza na souci ya lingomba oyo ozomona baza na souci ya kombo ya Papa Simon Kimbangu ozana raison yo lobi ke ngai nazali kopelisa moto
olobi ke ngai nazo mema ba makambo ko boye mais na message oyo ye moko apesaki ngai différence ezaka ke soki na lobi na yaka na ba preuve mais yo différence ezali ke o dénoncer makambo eza na ba preuve te ozomona différence ngana malgré naza presque d'accord na makambo lobi ozomona donc alobi abibotala biso bakimbangi sokoma muyibi ozomona abiki moyibi azu exemple ya mise zotonga manankamba abi batu musubo kolobaka mise esilité pour peut-être ceux qui bazo kanga onza ceux qui peneni non ye a confirmé que ezali kimoyibi alobi ki na Europe kuna bakotinda ba millions mais au moins monsieur koma kuna la mso ba 300,000 kaka ozomona nyonso wana ezokota na ba poche ya bato donc raison ya ngwana mise esilité ozomona a confirmé loko wana mais alaxi ba preuve te ozomona donc peut-être il y a dans la source peut-être papa bantim balubeni okoyela biso ba preuve ono laxa ke pona nini mise wana esilité peut-être nengo zali ngunza ozali mutu ya molimo na molimo l'air mosusu yebi ta mosusu balakisa ki yo makambo ngo o ko memela biso ba preuve wana ozomona donc ta mosusu l'air to sala makambo to ebate nga makambo nanga nyonso na chaka na Facebook na nani kuna na olakisa bino ba preuve même so mo na chango directement te komela nga loba jomak makambo no komi eza ndenge nini na koyebisa yo na kolakisa yo ba preuve soki naza na confiance na yo na koko tindela yo ba video ba te belé na tindela mo ba bloc nyonso ezali pona kopesa bato mayele comme ça oyo baza na souci lokola yo papa bantimba lubeni oza na souci ya mosala ya papa Simon Kimbangu ozwa mayele yo lobi yango te abi bato bakomi kosakanela na nkamba bato bakomi kosala mabe na nkamba bakomi koyiba bakomi makambo ya mabe ozoloba ozodenonse babiloko wana yo ozalaki na nkamba donc omonaki makambo wana oyebi ke bapaster ya miyibi bakimbangiste bazali ozomona odenonse yango ozomona olobi ke ataku tozana yo fan soki ya papa Simon Kimbangu kiangani même kuto lala kana kati ya mozole donc elinko lobate ko kota likolo wana ozo dénoncer ba makambo yo yebi Jomak l'air aye yo dénoncer yango mais en même temps l'air ngana komi makambo wana na lobi botala makambo yo e salami papa pasteur ya bandeko bazana Kalemba Doge asali voyage ake na nkamba tango akomi na nkamba o makambo nazo ba preuve ezali batu ya SPC bake komona papa pasteur wana papa teka ba yebisi balobi ya tolingi to solo na yo ba bengi e pembeni tango ba bengi e pembeni balobi na ye to mitindo ewuti pa ya mokonzi tolobi na yo kaka ndenge tozoloba ezaki na ba minuit ezaki na ba je crois ba minuit ba 23h donc alobi ndenge ezali awa ozo bimankamba mitindo ewuti pa ya mokonzi moni papa pasteur auti Angola aye po aya parce que bazo bunda na Angola kuna bazo bunda côté à 3 égale à 1 autre zolo baté ko 26 donc bazo bunda alors tango ba yebisi bango babiale na minute kaka wa ozobima ya lobi pona nini et pona entre parenthèses na tina likamboyo moi si ya papa pasteur wana lelo yo déjà na sese bo se passer l'enterrement tanga yo makambo na zui choc à côté hôpital une semaine après akufi na tension donc ça makambo sérieux autour le bar ba preuve ezali kukanisa teke na zolo bango kapona na loba ngopone singwa ko loba tozali ko dénoncer parce que yonde koza musika oyebite makamni ezo salama olingi pe ozana droit ya vérité yo moko lobi yango wana olobi ke il faut ko loba vérité pour y débattre c'est comme abe Joma kasale za wapi tango na landeli yo papa bantimba na ko comprendre oyebi ke tana komika ke sika na bia mona se trompa ki na ba barbe na tel na bi oui ça dam so mbuta moko boye ayi makambo ya papa Simon Kimbangu na ba kido na bimisi pena énergie quoi mais là na yeko koma na sika mona bia ayi ko loba ye moko na vidéo lobi
biso ba oyo tango papa Diangenda tikaki biso je crois alobi azalaki na 10 ans otana yoka ndenge na découragé na bia yango pe tina nazo sala vidéo pour na aider ndeko na ngai na aider leki na ngai zomona parce que na yeko comprendre que makambo yo ayebi yango bien te makambo église amon la nga na YouTube na nini tout ça ayebi te yango naza paniqué vous avez raison normalement vous avez raison ya holobaki tokoyaka na ba makambo yo awa boye te vous avez raison vous avez raison nga na pesi yo raison eza donc tout ça na tina ya koya na ba makambo boye awa te mutu nyonso ya zomona mabe oza na raison oza vraiment na raison mais si kanini bino boza ko bosana oyebi ke soki mutu ayoka kaka mabe ayoka kaka mabe soki egumeli mingi suka koma komona mabe wana onire ko malamu ozomona eloko nini elekaka bandeko oyo balobi ke biso tokei bamisusu ba 3 égale 1 bamisusu ba 26 égale 1 ba oyo baza na 3 égale 1 par exemple okomona presse na bango bakosala baconférence de presse ezoleka na télévision bamilie na bamilie ya bato ezolanda yango en direct réponse ezalaka te bakozwa bamemi yango na batélévision bake kodéshabiller papa Paul na makambo ya lokuta mutu alobaka eloko te nakota mbala mosusu nazosala documentaire wana na laksa nakota mbala mosusu na YouTube na compte plus de 200 vidéos na kati internet wana oyo ezaki ezoko finga kaka ba papa ya 26 ezako lobela makama papa Paul ezako lobela makama papa mai ya lukuta eza na internet wana makambo nyonso bato batala kango makambo nyonso bato bazolanda yango bazotala yango sikoyo bato na bamona kaka mopanzi moko no yango tolobi non ekozala pe boye te biso ba auto vivre ba vérité donc makambo yo papa bantimba lobeni nga na vivre makambo yo nazalaki o nazoloba eza te lokola yo kotala ngo na TVT parmi histoire wana biso toza bato tosali histoire wana tozalaki to vivre yango toza lokola yo ozotala film ozotala siko biso na kati ya film donc faut yo ka ba témoignage na ngai ozomona na vivre makambo yango ozomona na vivre makambo yango donc ce qu'on fait na ndako na yo zwaka pena temps lobi na tala Jomak lelo alobi nini zomona yo kutoke olobi bozo yiba bambongo banini sa mise kangami pona kimuyibi ya mbongo indirectement ozoko condamné papa Simon Kimba Onkiangane sans le savoir hein? Parce que l'axi aza incapable ya ko contrôler spirituellement matériellement na ndenge ya kosilisa mise wana yo lobi esilité pour des raisons que bazo yiba banini tout ça donc malamoko accusé mon continent na komaka na ba niveau na vraiment te ozomona ya ko tanga pena banini tout ça soko moninga na lobby yango naza na ba preuve ozomona mingi boloba joma mbala mususu yo nga soko mona lobby yango ba preuve eza mbala musuku na loba te so par exemple papa Simon Kimba Onkianga na lobby ba papa ya Mokoto baki solokile bakomi boye ba Diangenda bakomi bonenge na vidéo na laksa bino mbala sima ngate na lobby yango. Et puis la plupart y a ba vidéo na obi ke ngana za wana Californie na États-Unis. Eza difficile pour mona nenga boyebi ba Américain ba pesa pena visa pamba te. Eza difficile pardon pour mona mutoyer la kayo ba biloko wa. Non, la plupart a biloko na zwa kango kaka na internet. Peut-être nga bozo mona bo mona ngo parce que le ko na yekoli yango professionnellement na yebi ko sala ngo donc attention na bino ko tirer beaucoup mon ami beaucoup tirer attention mingi na Jomak parce que Jomak azo sala ngo professionnel nga naza capable na ko kanga canal wana na kangi yango bomona asoso ba vidéo na ngate na fongoli mususu lobby lundi soki na fongoli mususu lobby et ko sala nga moins de 2 semaines trafic ezongi sous makasi parce que na yebi ba technique wana na yebi ndeni basala to sito yekoli ba bureau wana na yebi na ko fungola page ya YouTube lelo lobby nango ezongi trafic sous makasi ozomona
Donc na yekole lo kwango na yebi ne basalaka na yebi soki neti na sali video elo na ko sala po muto klikango elo ko loba kaka ningo mona na loba bo kasete ke eza par hasard na yekolaki na landaki ba séminaire na yekoli neni balobaka na caméra ne mozo mona na sala ngwawa na yebi ba spenini o eza important o ki na ko tia ezala la sigeni na lobela ngo ndenge nini na yebi. Vous voyez, c'est par hasard. Il y a un oiseau salaki, vous tirez min attention. Ah, vous comme vous ah, Jomaki, kuma partout en Europe, en Afrique, partout même, bah, baza bisika nyonso, bazo lukaba ye ba Jomaki lobini po, na osalango bien. Et na yebi ba stratégie ndenge ni na représenter lo kwango. Na yaka te na bia lokolo eza église na tcheka ndenge wana te, na yebi ba technique wana. Vous voyez, yango wana vous tirez min mais eza ebele na ba YouTube wana. Ngate mnachaka mtala ba logo ya ba biloko minyo na omona msusu ratel ki omona so boy bato wana ba filmer tant ba filmer ba lekisi na TV kuna et puis ba mimi yango ba koti na internet ba sa ko informer bato ngape soki na yebi ki makambo bazo loba wana ah on irait ba déborder papa diange na loba bongote na zui yango na yeko laksa bato ba yebi parce que mingi ba benga bina ba fond ba loba Jomak bakoloba monde côté ah oyebi ki ah te ah ana mon koto papa mon kota makamba sa lukuta presque nyonso lukuta mais ngaso na mwen loko wana na loba on a to empoisonner histoire te faut toujours balance ezala yango moni ngana ya kawana naza kocha ezate pona kopesa bato n bato bakoma na kanda bakoma suki na nini non ezala idée wana te. Mais maintenant eloko oyo moni ke Jomak nyoso eza exposé kota na kanala langa na blokaka ba lien wana ya ko copier te parce que na sala ngo na ko sala ngo mais na tika ngo ndenge wana cha commentaire copier vidéo wana la kisanga epai nini oyo moni ke ngana lobi makambo eza lukuta zoma na mingi boye bien informatique pe bozali bo sala ngo moni donc na lingi siko bolanda ndeko na ngai oyo bomona makambo nini oyo ye moko alobaki. Bonjour, bonsoir. Nazali kotina message oyo na mbuta na ngai Jomax poye azali mopanzi sango ya tata Kimbangu. Leo tokomi ko sala makambo libota batu tokoma ko zwango ko publier yango na Facebook batu nyonso ba mona batu nyonso tu ba non ezali o aza ko sala ndenge no zali Kimbangista to zali satana o zali muta misala ya mabe fo tika eloko yango na tozali ko telemela yango misala ya mabe to lingi yango te boko kanga manenge ba o bakanga na kimiala ndenge papa Simon Kimbangu akangaka batu boko kanga mandengo wana kala mingi te tozali ko pusana mutu na muta ko mona na identité na ye soko pumbwaka na butu ko mona na ko pumbwaka na butu soki obonga makampe soko mona na mpese na forme oyo makamnyo so sala nengo ko mona mais to keba tozali ko avancer makamo oyo eza ko leka na mukili eza kote ya biso te bino oliebo bo makamoto bozali ko komisa moto wana minene photo sala attention to tika buzoba to tika ki fanatisme o bana ba papa o bana toko pesa bango respect lokola baza ba bana ba botami epa ba papa na biso to pesa bango respect na ba cadre ba papa na biso mais to zwa bango te soki lokola ndenge nini po ba oyo ba botami na bango na makili ya papa Simon Kimbangu te ba salaka makambo okute leki ba oyo ba botami na makili ya papa Simon Kimbangu ba mona ka kutu makambo oyo ba na famille papa Simon Kimbangu ba mona ka yango te ba tiki chef moko ye wana na nkamba papa Simon Kimbangu kiangani azali wana biso totali la kaka ye bino bolingaka moto epela ba bêtise yo soko Kimbangiste opanzaka sango ozwi na 23 opanzi yango na 3 yo muto a 3 ozwi sango ya 3 opanzi yango na 26 ozali muto ya misala mabe luka tata na yo tika kombo ya Kimbangu mutu na mutalanda tata na ya solo po bozali ko bebisa kombo ya papa Simon Kimbangu po makambo ekomi ko pesa batu kanda biso tozali pona ko sambela tozate pona ko tala kuna bakiangani babetaki bakisolokeli likofi bakisolokeli babetaki bandiagenda likofi etali biso soki mokete etali biso te babomana
babetana etali biso te biso toza kolanda makolo basigne ya banvoila ya batata na tata kimbangu totika kosala ba hypocrisie toboma nde mboto tosala nde libota wana ezonga ke à chaque fois ton doctrine ka makama mabe soki makama mabe bato baswanaka okomona mpe bapapa ngo tokanisaka bazali sage na molimo bakozongisa baréponse nga natikali komona esika papa église moko te po papa diangenda na kala baeglise banda kofinga ye natikali komona te papa diangenda alobi boloba na église wana kingani boye jamais papa diangenda bafingaka ye na bomoi na ye azongisa réponse te bapapa bafingaki bango bazongisa baréponse te mais biso akaba bino bozo kobenga ba 26 nzambe oui akaba bozo benga ba nzambe mais nzambe apesa la réponse pamba te nzambe apesa la réponse pamba te okomona pe oyoki kambo oleki pe otiango pe na elili batu pe batali muto bazo kofukamela azongisi li réponse aboye Satan oyo babengi na kati na journal umoja diangena azali Satan azali na chance ntango oyo ezali ntango na biso nakozwa ye kaka akokenda wapi mutu mwino te Nye a continuer bon voyage na kukutana na suka na kukutana na ye akokenda wapi mutu mwindo osala nini okosala nini loko moko te pamba te ozali na yo foesia baluki nzila pate basala oyo diangenda bakukite yango wana kaka ale malamu te tosala likita diangenda asali boye diangenda bafuti ye mbongo diangenda bakoro nani mutakorompre ngai hey ya oyo mutu wana soko nkumu na ndinga na ye mukolo mususu akozala mayele koleka penza mutu wana nkumu nani ndinga masakuba mwini nye ndinga masakuba soko akosaki makambo na ye wana ye azali Satan pamba te mutu moko azali kufutaka ye tumula mutu wana pata silika tumula soko boyete biso tukumona pasi na yo compris ozala ndinga masakuba ozala ndinga soko ya nani ozala soko ndinga ya nani wana etalio ndinga masakuba nkumbu na yo izali kutraririo kukanisa tempa bato okosi nkumbu ne wana ne kosepela jira kaka mukolo mususu mayele na yo makusumpuka okukuma sava okulala lisusu nanda kote esika yonso to omoni ko ramase soko bampusia basuswe soko iloko ni abwaki na depotoir ogenda ko ramase yango pa mate ozali ningama sakuba jira kaka lumu mukolo papa kulinge kasi naza kusengela kayo pardon yango na vraiment tikali boyo se na kanisi même tango ndo salaka na putu kofinga kanga toujours na journal na bangwana kofinga kanga yi vraiment malam de bobonde na mingi pate mutima na ngai izala kai kokita bobu sana ngai na mabonde na binute pamba te tango susu soko musuni musiliki lukola yango nde muntu emona na libanda mpasi ezali pasi ngai na salina ni muntu mabete na komi na 73 ans na salina ni muntu mabete batu misatu bajui itumbu na tina na ngai banda na butami batu misatu kasi ezali ngai te papa muntu abetaki bango ngai te soko na moni muntu azali komona pasi na kolingaka te mplamosi mutandinga masakuba yempe azali muntu abaza yiri kaka pamba te nakoloba te ndako na ye alala kana yibi yango kasi mukolo mususu papa iyo kanga mnoko na yo te atoke 10 ans na nkambo vandi atoke 20 ans olala kana musole okosala eloko moko te soko ozali na buzoba okosala eloko moko te
ba oyo lelo baza kosala ba miracle na kombo ya kimbangu mingi mpe bakenda nkamba te mingi mpe bakoma nkamba te me baza kosolola na kimbangu boye vis-à-vis baza komona kimbangu boye vis-à-vis kimbangu aza koloba yango ba message oyo mpe ezali komonana tozali komona yango mpe ezali kosalama me bazalaki na besoin kokende nkamba te bake mpe nkamba te me bazali na camp mignon na kimbangu fo tolobaka vérité. Nous devons dire la vérité aux gens pour te battre changeaka. Nous devons dire la vérité aux gens pour te bomber la battre la vérité. Il faut la vérité pour te ndeko au hasard ça la mabe a changé. L'autre jour au monde, to komi na ndenge moko pas possible. To monde l'église to kota na kati ya lingomba. Ezala na 3, ezala na 26. Ça dit comportement moko na makambo na biso buzoba toza ko freiner misala lobi to linga to fongola mise na kamba mise fongwa mite pona nini to mituna ba question na pona nini fongwa mite mingi ba ko ba non pona nini mise na fongwa mite po kimbangi selelo akoma moyibi batu biso tokolamuka na ntongo toke misala tosali batinsani oyo ezali tosala po te misala e avance misala ekende liboso tokosala batinsani soki tosangisi lelo batinsani oyo esalamaka na Europe mobimba me tokomaka mpe na bamillion te me combien ekomaka na kamba po tosala misala oyo ezali ya kosala kimbangisa akoma ayokaka lisu soni te ya koyiba ya kosala détournement ya mbongo. Combien de bateaux batongi banda kwa kitoko na Kinshasa pour na mbongo ya église kimbangista o baby okomona pe ngulu ake nkamba ozokene nkamba vide okoti vide obimi vide ozokobela papa kimbamba aza koyoka yo te okoki kobanda kolela lelo lobi timu kolonine akoyoka yo te po te ndenge oza kosala su misala ndenge esengeli te bosala bokomi lokoso ya mbongo bafoti ntsana na lukuta kofinga na kotongana kijalousie moko ekoti na kati ya lingomba eza ndenge soki ozali fani soki ya papa Simon Kimbangu okiangani oza kofinga okanisi okokota lola te eza soki ozali fani soki ya banani oza kofinga okanisi okokota lola te toza komona loba ya lingomba eza koavanse me eza koavanse te na molimo toza kodiminue na molimo olingi tomataka na molimo toza kodiminue na kati na molimo va détournement d'argent lelo mise ifale fongwama normalement ifale batu bakende komona oyo ezali na kati ya mise ezwi biso frein po te batu fo kolobaka na batu bayibi bambongo batu baza koyiba bambongo mikolo na mikolo tinzani tokosala Europe mobimba esangani 1 million d'euros ekokoma na kamba ekomi kutu ekomi ba 300 000 ekoma banini botala ndenge tokomi bato mingi okomona akenda po bambuta na nkamba asala clan na ye moko kuna ntango ya kokende nkamba ayere bambuta banome bato oyo alingi banome aye mpe na eglise banome bato boye asali makambo aza na mposa ya kosala akokende mpe na nkamba akoseli mutu lika makambo akomisi mpe letre mpe bambuta mutu wana fa avanda mpo azala boye botala mabe tokomi nango lelo na kati ya lingomba na biso eza kosala pasi eza koboma lingomba toza kowelela oyo nga nazali mutu ya 3 égale 1 oyo nga nazali mutu ya 26 égale 1 me bapapa batiki bakombo wana bapapa bayebi yango te bapapa bayebi bakombo wana te oyo 3 égale 1 ou 26 égale 1 batika kaka eloko moko kimbangiste batika kaka église batika kaka yango wana kimbangiste batika kaka kombo mosusu te babi balongola te babakisa te soko olongoli lisumu bakisi lisumu biso ntango papa Diangende akufi tozalaki bana mikie vraiment tozalaki bana mikie je crois que papa Diangende akufi je devais avoir fait 10 ans, 11 ans.
c'est que tozalaki nano na bomwana malgré afinginga kofinga wana ezali parce que amoni ndenge na laksi bino nalobaki na bino ke amoni ke Jomak azoloba makambo boye ndenge nalobi ke na nkamba kuna papa pasteur wana peut-être na kataki yango lisolo wana bato ya SPC bamoni papa pasteur bayebisi balobi fo bima raison nini parce que Daniel Sébastien da Silva après avoir kosala coup d'état ya papa représentant azalaki wana papa Amelia à Londres papa wana akoseli papa Amelia makambo ke papa Amelia moto akotisaki papa Paul Léon ezalaki l'air papa Paul azongi na Angola l'air wana yekwaje papa Daniel Sébastien da Silva azalaki soki je crois secrétaire soki nani akoseli makambo na nkamba ke mondinga azongi wana papa Amelia bamonaki na kabinda na bato ya 26 donc ye mutu a coopéré que papa Paul azonga Luanda Nankamba bazoki kanda balongoli ba remplacer sikoyo ye Daniel Sébastien da Silva. Moi na balukuta. Ozomona. Alors, et quoi arrivé que yo mutu siko komi wana développer église. Mais ye l'air nyo ba discours na ye Paul wana na kosukisa ye. Na kolakisa ye soki aza biso atoza nini. Na kosala boy. Ozomona. Et quoi arrivé que bande kona ba révolté balobi non tozali awa okomona soki komi dimanche ba mama ko suba na balabala pona nini toilette ezati pasteur wazako sa musala ya longoli ali ba komi na mobulu kuna ba komi na désordre de sali décan akei ko funda bango na la police alobi ke bazolinga babo maye mutazo financer bango ezali nini papa Paul Kisolokele oya afandi na ye na golf azo sala musala na ye landanga bien papa Bantimba Lubeni Luveta landa bien ozomona makambo papa pasteur wana azo sala ozomona papa pasteur oyo babenga na nkamba papa Teka akena la police pour le coup aza député ayebisi bango alobi tala makambo tozala ngo kuna yangoyo vérité yangoyo ba jeune loko bazo déclarer yangoyo la police makambo nazo bamna ana ba preuve akeko pesa ba explication à la police tango la police ba yoki bango balobi nzoka ndeza boy boke na bino bosambe na bino biso tokoko tcha bino mobulu kuna te parce que aye ko funda wa yesi ko tala ji asalaki akeko funda bango tanga fundi bango police ebengi tango police ebengi ebengaki sikoyo garçon oyo ye Daniel Sébastien da Silva alingaki bakanga tango garçon wana azui téléphone ayoki babenga la police bobo tout ça oya ko se présenter awa bobo mamoko garçon wana alobi non nga awa azate metozana papa pasteur awa a passé bango papa Teka nde muta zwaki maloba tanga lobi na manga tozozela ya wasiko ali papa Teka ke ko se présenter kuna tanga ke kuna akuti représentant wana Daniel Sébastien da Silva kuti wana ne ba bandi débat ya makambo ngo banda wana ekomi guerre ekomi lokola papa Teka za leader ya bato bazana paroisse ya Kalemba Doge Daniel Sébastien da Silva a komi siko leader ya bato yo a Daniel Sébastien da Silva komi siko ya bato bazana ngam mususu yesi ko loko nazo sala azoke na nkamba kuna na nkamba makambo nazoke ne loba kuna tala kuna bazo freiner tala kuna bubu azo sala ba tourner ko zwa ba mbongo ya bato soka azui ba mbongo na ba paroisse partout amemi na nkamba sombi ba biloko bomona kina ba tracteur biloko nini tout ça akekuna ko laksa kuna siko na nkamba bazo sepela na ye parce que bazo mona aza na nzunzu aza agressive aza na banini tout ça bazo mona donc mais na koko lobate ke na akize ke bazo sepela na ye pona kaka raison ya mbongo te pona na ba preuve wana te bazo mona R23h bata SPC ba yego mona ye tant bata SPC ba moni ne ba bina ye tozu bitinde uti pa mokondi fo bima na nkamba ba menacer wana siko garçon oyo azalaki na ye aye ko tala na chambre bazo ata bazati amoni kuna ba memi na conteneur moi sozo ba conteneur donc mi na ba na Afrique na kini kuna doso ba seulement poste monko bazo ba conteneur
ozomona baconteneur mema babiloko wana batie wana basali mwa porte donc esala kwa mwa bureau moko wana ya nini tout ça oyo bamemi ye na conteneur ake kuna ake kokuta ye bavandisi ye wana bazoloba na ye donc kosala main de fer te bima esalaki faux sikoyo garçon na bino bino bokoya kobimisa ye mpo na nini tout ça esali badiscussion wana le ba bon c'est le premier témoignage na zwaki alobi ke bata SPC babandi obeta garçon wana mais selon ye moko alobi on a pona photo lo ba vérité pour ce que ma ye ko baluka mo to ngasa ba témoignage ya nini to na zolo ba selon moto avivaki makambo wango alobi garçon bazalaki na tellement affaché azwi kanda leli kofi na mo ya ba SPC bitumba ebandi wana tango bitumbe bandi wana lokola pe bibembe zalaki na nkamba wana omoni soki place ma bibembe zali bon ma moi bibembe moi mingi ezalaki wana bon place bibembe zali bato bazalaka ebele bato mbala moko bato bazobunda kuna bagarre ozomona bitumba ebandi wana ti papa te katombo asilikaki ale azwi biloko na ye bakoti na jeep bon bakei sikoyo dans bakoti na jeep bakei wana ezalaki je crois les 10 les 11 sikoyo délégation mosusu ya bagene bandeko ya ekota na nkamba nzokande na ba frontière déjà na ba barrière si ba futaki déjà ba corrompre ba bisoki bato ba ye awa elo woni ba bimisla ke ba lobi ndenge yozali awa mitindo ezali ke soki outi Angola ozana kimbangi te eza na signature ya Dani donc okota te l'air ba gene na bazoya ba ye omona siko ke ba alibola kimbangi outi Angola na signature ya Dani eza te ale ba beta ba gene wana selon mutu oyo azalaki kosolana bango direct ba beta ba gene wana moko na bango akende kokota hôpital na kin aza cameraman ba beta ye asanza makila asumba makila selon témoignage ya bato bazalaki wana ozomona donc différence nini ezali na makambo oyo yo moko ndeko na ngai bantimba ozoko dénoncer kasi biloko yango yango wana te bino bozo kamwa te en États-Unis na ozola bien exemple mpo mona importance ya kolakisaka bato ba makambo mpo bato bayeba ko se positionner parce que mingi boza ko se positionner ka dans les vides nzambe biso boye tout ça na kimbangese okanisi kimbangese ozalaka kolali kaka ozolamuka ozosambela ezosuka ka ndewati fozala musala moko pe ya kosala ozomona musala wana ya kosala propagande ya kimia propagande ya makamalamu na opesa bino exemple moko en États-Unis so botala bokomona mingi na Facebook wana beta kaka violence ya ba policier américain États-Unis okomona tala ba vidéo bato basala ba marche partout yo kanti bato bakomaki alerte basala ba marche ndenge wana okaseza pona nini ba okanga ba autoroute ekaseza pona otala la plupart ya ba vidéo na bokomona ndenge policier azako sala violence wana ozomona mais kalezaki bongo te toko na monde ya ba Facebook na monde ya ba cellulaire moto to azala cellulaire sur les camezo sala maneti garçon moko ba bomaki wana garçon wana azaki na fiancé na ye na mopanzi awa policier atelemisi ye tant policier atelemisi ye fi wana tanga Monica e bandi okoma ci discussion makasi ale asimbi téléphone na ya bandi filmer ale maman policier na bien bima a beta ye masasi na kati ya voiture garçon na kufa vidéo wana mbala moko bachango na YouTube tamba chango na YouTube bato ya YouTube je crois bien balonga na minute wana kaka nzoka nde tangi koti kuna bato bakopie et panzani partout alors babiloko wana on ezaki tellement ebele et révolté ba noir yo kani ezalaki nini makambo yango babandi yango le wana kaka non ebanda kala bambula ba policier basalaka biloko wana mais pona nini bato bakomi kosala yango ba marche bakomi contre yango pamba te bakomi komona yango sikoyo ke même na bato mwindu muso ba te kaka ba noir bazaka maltraité mais sikoyo wow ozomona bato bakomi mona yango eza ndenge moko pe na biso bakimbangiste tosi tobundi déjà
baoyo balobi boye mais ndenge nini toko comprendre que baoyo balobi boye bazokosa baoyo balobi boye bazoloba ya solo to comprendre onene yo wanze ozalaka olalaki boye bu oloti alomoni papa Simon Mbanga yeko yebisa yo ki bo banda lelo non batu fo baya balamusa batu yango musala papa Simon Mbanga yeko sala ayeko lamusa mutu mwindu oyo tozalaki na kulala balakisi biso ke toza eloko te nzambe ayebi biso te papa Simon Mbanga ye akundoli yango abimisi yango libanda to biso pe toza batu ko zomona biso pe toza batu yango papa diange na koloba tozalaki na biso batu te mais nzambe aye atie makila atie boye tout ça yo kasi nyonso ezaki ndeni olalika aboye ale yozo ba maka non yango na nazo conseiller yo papa Bantimba Lubeni ovandi chaque fois talaka Joma kachenini po Joma kazo lamusa yo oye ba ko se positionner oye ba pene no ko sala ba prière na yo oye ba pene en tout cas makambo photo telemelango eza ndemo na ba gouvernement oyo zo le kana na Afrique kuna ceux qui bazo laksa bino te makambo nini oyo e bazo sala ya mabe nini no koyeba ke soki na ke ko voter bien na ko voter boy nini no koyeba ke soki na ke ko sala bona ko sala bon non faut oyeba ba vérité eza droit na yo yo mo polo bien faut to yeba ba vérité eza ndenge nini faut to lo ba vérité. Nous devons dire la vérité aux gens pour te battre changeaka. Nous devons dire la vérité aux gens pour te bomber la battre vérité te faut to lo ba vérité. Alors la vérité on a tellement choquant. Ali mingi mais comme to zana besoin non. Zomona. Makambo wana ndenga na lobby makambo wana Jomak te mutakotsa ngo na internet liboso. Ngana za awa na nimite kana mutu moko ya toa kuna soka sali CD na ye Jomak na CD moko boye ya eleka ki boye apesite kaka bango moko bakotsa ngo na internet mais na ba intention mususu siki papa Simon Mbanga kiangani alobi likambo ale bango mbango batake papa Paul obie batake batu ya 26 bakoya bazu extrait wana bakotisi mais ngana na otala mia makambo eza lokuta lokola pe ba chaîne na bango eza nango vraiment la popularité ya makasi penza te alors tanga na ko jwa lokola bolandaka mingi nga pona sala ngo tellement bien ndenge na sala vidéo e ko jwa ba vie belé parce que eza Jomak mutazo chango Jomak déjà ba te belé ba e bien tout ça donc na la examiner bien un jour so yibo kutene lokoyo faut yango na ndé photo sala zomona bino boato boza même na 3 boza na 26 faut bo sala tout que na ba réseaux sociaux na ba nini tout ça voix na bino nde yo kana plus makasi yo motolingi vérité donc faut sala nyonso ke mongongo na yo ezala plus koleka kozala te ko fandika boyo za na vérité na yo fani na ngaka to sala mukilio tozo leka to sala libela te ba oyo bazo ya to kotikela bango nini tant mon comme je sois les ba jeune na biso après 100 ans après ce qui combien de temps après allez azana université albina na sala recherche en église kimbange sendenge na sala kabo soka betika ka pam na Google ele ko mileka ka ya mabe ya lukuta non ba oyo bazana vérité ndefo bazala na voix ya makasi ozomona yango na omoni tango batelemeli papa Paul babani ko finga papa Paul babani ko sala makambo ya lokuta ngana tanga na Google la mystique soki mutu moko achaka likambo kuna na sujet moko boye yango ndeza mingi le cha soki le ko contredire yango ezate un jour soki mutalinga e babi bon na ye bana no vie ya papa Arma ezaneni obeti Arma diangenda bon Google akobimisela yo makambo ya mutu wana oya chaya lokuta akobisa yo komoni sujet ozoluka tala mutu ya akopesa yo ba information yango papa Paul kisolokele na Google pam ekolakisa yo ke omoni na sujet ozoluka ya mutoyo yango tala awa bakolakisa yo ke tala boy lelo so kote na internet betaka na Google betaka ka Arma diangenda okomona tala ba video ya OSK ba voyage à papa voilà so beti Paul Kisolokele okomona ba première vidéo ko bimela yo la plupart relaxa yo ke Jomak parce que ezate ke par ayeba ke longo sala parce que ba lukuta wana ba lobby o ba ko ya lobby ba ko lukaba sala ba recherche ba yeba ba ko na biso kala bazala ki na problème boye mutu moko ayaka ko baby sa ba loba ki azala ki satan ko mona ye mutu boye tout ça tango ba ko kota ba beti kan ba Google website bango moni ba option tala muta website no makamba vérité yeyo eza pamba tezate parce que Jomak na ofuta bango bongo non c'est parce que ba moni ki na kotisa ki tellement mingi ba ko ya ko tala bien donc kuna nde yango na nde yonde ko lingi vérité faut ko sala musala
technologie yango changer makambo ya ndenge mosusu kozala te kaka kofandi na ndako bible kaka kozobalola ozofuka maka ozosambela ozosala eloko te yo okanisi ke ndenge wana nde changement ekosalama jamais changement ekosalama ndenge wana te omoni likambo mabe bakotisi kuna fo koluka kotiela yango contre nango oyo ekosalaki makambo wana eza bongo te tala ba vraie version yango na ba preuve parce que bato baza bazoba te bato baza bazoba te zomona bato baza bazoba te bato baza mayele akoyebaka ndenge na lobi bomingi oyo boyebi bokoba te jomaka na raison oyo ozozoya bato ya 26 eza na effet te eza na effet ata moke te ça c'est monsieur Ribin mama ya nsima mai oyo yango motu tokolamusa bibembe maladi nyonso tokobanulongola kaka soko moni ningetonda otaka mungu bugu osoke kome belo kutango te yango nde tosokolaka yango nde tomelaka bokis na biso yango c'est Simba te attention tondisaka bien po ozala contraire aussi de ça aussi ça nyonso wana ye moko ayeba wana balobi na yo keba kotondisa baso mingi te yebela awa sizo moya sense ya yebela eza na ntina yo moko yebela te komela no yango pomeki omela omizueli nano na kati ke etikala ebele na kati kuna elalalala omeli yango ok mela yango siko totala ekoti yango moko nakosokola te vraiment mayasima osisi yango vraiment au bénite akenda kotala ngaya ifuna bomba blala moto oyo ozozoya bato ya 26 eza na effet te eza na effet ata moke te moto oyo ozozoya bato ya 26 eza na effet te eza na effet ata moke te
tozali ko dénoncer parce que yo ne koza musika oyebite makamni ezo salama olingi pe ozana droit ya vérité yo moko lobi yango wana olobi ke faut ko loba vérité pour aider bato siko mabe joma ka sala eza wapi tango nalandeli yo papa bantimba ne ko comprendre oyebi ke tana komika ke sika na bia mona se trompa ki na ba barbe na tel na bi oyo azata mso mbuta moko boye ayebi makambo ya papa Simon Kimbangu na ba kido na bimisi pena énergie quoi mais là na yeko koma na sika mona bia ayeko loba ye moko na video lobi biso ba oyo tango papa diangenda tikaki biso je crois lobi azalaki na 10 ans otana yo ka ndengwa na décourager na bia yango pe tina nazo sala video pona na aider ndeko na ngai na aider leki na ngai zomona parce que na yeko comprendre que makambo yo ayebi yango bien te makambo église amon la ngonga na YouTube na nini tout ça ayebi te yango naza paniquer vous avez raison normalement oza na raison ya holobake tokoya kana ba makambo yo awa boyete vous avez raison vous avez raison ngana pesi yo raison eza donc toza na tina ko yana ba makambo boye awa te mutu nyonso ya zomo na mabe oza na raison oza vraiment na raison mais si kanini bino boza ko bosana oyebi ke soki mutu ayoka kaka mabe ayoka kaka mabe soki egumeli mingi suka koma komona mabe wana ndire ko malamu ozomona eloko nini elekaka bandeko o balobi ke biso tokei ba misusu ba 3 égale 1 ba misusu ba 26 égale 1 ba oyo bazana 3 égale 1 par exemple au moment la presse na bango ba osala ba conférence de presse ezo le kana télévision ba milliers ya bato ezo landango en direct réponse ezalaka te ba ozwa ba mimi yango na ba télévision ba keko déshabiller papa Paul na makambo ya lokuta mutalo ba eloko te na kota mbala mususu na osala documentaire wana na l'accepter na kota mbala mususu na YouTube na compter plus de 200 vidéos na kati internet wana o ezaki ezoko finga kaka ba papa ya 26 ezako lobela makama papa Paul ezako lobela makama papa mai ya lokuta eza na internet wana makambo nyonso bato batala kango makambo nyonso bato bazo landango bazo talango sikoyo bato na bamona kaka mopanzi moko no yango tolobi non ekozala pe boye te biso ba auto vivre ba vérité do makambo yo papa bantimba lobeni nga na vivre makambo yo nazalaki o nazo loba eza te lokola yo kotala ngona TVT parmi histoire wana biso toza bato to sali histoire wana tozalaki to vivre ango toza lokola yo ozotala film ozotala siko biso na kati ya film donc faut yo kaba témoignage na ngai ozomona na vivre makambo ango ozomona na vivre makambo ango donc soko fai na ndako na yo zwaka pena tan lobi na tala Jomak lelo alobi nini ozomona yo kutoke olobi bozo yiba bambongo banini sa mize kangami pona kimuyibi ya mbongo indirectement ozoko condamné papa Simon Kimbangu Kiangani sans le savoir parce que l'axi aza incapable ya ko contrôler spirituellement matériellement na ndenge ya kosilisa mise wana yo lobi esilité pour des raisons que bazo yiba banini tout ça donc malamoko accusé mu continue na koma na ba niveau na vraiment te ozomona ya ko tanga pena banini tout ça soko moninga na lobby yango nazana ba preuve ozomona mingi boloba Jomak mbala mususu yo nga soko mona lobby yango ba preuve eza mbala musuku na loba te so par exemple papa Simon Kimbangu Kianga na lobby ba papa ya mokoto baki solokile bakomi boye ba diangenda bakomi boninga na video na accepter mbala sima ngate na lobby yango. Et puis la plupart y a ba vidéo na obi ke ngana za wana Californie na États-Unis. Eza difficile pour mona
Nenka boyebi ba américain ba pesa pena visa pamba te. Eza difficile pardon pour mona mutoyer la kayo ba biloko awa. Non, la plupart a biloko na zwakango kaka na internet. Peut-être nga bozo mona ngo parce que le ko na yekoli yango professionnellement na yebi ko sala ngo donc attention na bino ko tirer beaucoup mona mingi beaucoup tirer attention mingi na Jomak parce que Jomak azo sala ngo professionnel nga naza capable na ko kanga canal wana na kangi yango bomona asusu ba video na ngate na fongoli mususu lobby lundi soki na fongoli mususu lobby e ko sala nga kaka moins de 2 semaines trafic ezongi sous makasi parce que na yebi ba technique wana na yebi ndeni basala to sito yekoli ba bureau wana na yebi na ko fongola page ya YouTube lelo lobby nango ezongi trafic sous makasi ozomona donc na yekoli lo kwango na yebi ne basala na yebi soki neti na sali video elo na ko sala po muto cliquango elo ko loba kaka ningo mona na loba bokasete ke eza par hasard na yekolaki na landaki ba séminaire na yekoli neni balobaka na caméra ne mozo mona na sala ngwawa na yebi ba spenini o eza important o ki na ko tia ezala na sujet ni na lobela ngo ndenge nini na yebi ozo mona eza par hasard te yango ezo sala ke bozo tirer mingi attention boyo ka mutako bi Jomak kuna partout en Europe na Afrique partout même ba baza bisika nyonso bazo luka ba ye ba Jomak lobini po na o sala ngo bien. Et na yebi ba stratégie ndenge nini na représenter lo kwango na yaka te na bia lokolo eza église na cheka ndenge wana te na yebi ba technique wana ozomona yango wana ozo tirer minga mais eza ebele na ba YouTube wana ngate mna chaka motala ba logo ya ba biloko mingi na omona msusu ratel ki omona so boy bato wana ba filmer tant ba filmer ba lekisi na TV kuna et puis ba mimi yango ba koti na internet ba sa ko informer bato ngape soki na yebi ki makambo bazo loba wana on irait ba déborder papa diange na loba bongote na zui yango na yeko laksa bato ba yebi parce que mingi ba benga bina ba fond ba loba Jomak ba loba monde ko oyebi ki te ana mon koto papa mon kota makambo sa lukuta presque nyon sur lukuta